Ma sœur Nanga Betty Moudon Bobby, moi ça Pembe, la formatrice célèbre. Merci vraiment pour donc on appelle ça. Les lots na évangéliste Gauthier, Trosola ensemble na bino to découvrir quand des alaka na kati émission Canal Show ba fa nanga nyonso obolinganga de partout bo s'abonner vraiment massivement na Canal Futur One ba bi chaîne ya ka moko Canal Futur One bo s'abonner bo mona ba émission nyonso obolingaka ba 100% tabou ba émission musique ya politique nyonso na kati ya Canal Futur One so bo s'abonner et que ça nga tellement plaisir donc ça a vraiment plaisir il y a trop donc bo s'abonner vraiment les autres sont évangélistes Gauthier to solo la par rapport à la carrière musicale naie to découvrir nyonso na Canal Show quoi. Bonjour évangéliste. Bonjour ma sœur Nicosette. Bonne santé. Oui, santé ezali bien na ngolu ya Nzambe ndenge Nzambe azolinga. Évangéliste Gauthier to ngi to solo na yo à propos ya carrière musicale na yo obanda musique wapi ni pesa yo vraiment plaisir wana yo sa musique chrétienne ba chrétienne yo so bola na Canal Show ba découvrir. Bon, na banda makambo musique kala parce que eza don oyo na botami nango na apprendre ngo na mokilité menza. OK. Na basusie pene na yo Nzambe na basusi pene na yo Nzambe olunga motema na ngai Yesu olunga motema na ngai Nzambe na basusi pene na yo Nzambe Yesu pene na yo Hatana tango ya ba problem na yaka pene na yo Hatana tango ya ba douleur Yesu na yaka pene na yo Po yo longa motema Holonga motema na ngai moralista motema na ngai Ntuta mala wenza komba Labe kambwe kamindo kiji Okanga motema na nga notage Ya bolingo na yo Kati ya bo santu na yo Pene na yo Nzambe Yesu pene na yo Ah bravo vraiment et ça est tellement bien et ça nous a fait tellement plaisir donc vraiment bravo félicitations pour l'ensemble qui toko boy évangéliste Gauthier koyo kayo ndingo yembeli vraiment voix na yo izandinga mona pasteur bien l'ifoko du ciel a comment le pasteur azana poto ba salutation no yango yo est-ce que vraiment oza idole nae. Bon, na sepelaka vraiment na musique ya pasteur Lifoko du ciel la PCPL Sumbote en passant place Yazali. Donc na sepelaka vraiment na musique na ye et oza mutu ya liboso pete o ya yebisinga ke voix na yo eza lokola ya pasteur Lifoko du ciel parce que bande ko ebele ba yebisarange loko yo même jour na kotaka na cabine pour na ko enregistrer chanson on a studio tant on a bimi ezaki na ndeko moko ya musicien afandaki wana pembeni na ingénieur asingabi ah frère ozoyemba lokola pasteur Lifoko du ciel donc eza vraiment bon eza flatérité mais eza ndenge Nzambe alingaki a utiliser ngai donc vraiment gloire soit rendue à Dieu pour na ndenge abimisi ngai na yemba lokola le pasteur Lifoko du ciel merci beaucoup évangéliste et c'est vraiment album Oyo Sali osa vraiment na soutien osa na producteur osa na manager oh vraiment bazo soutenir yo vraiment. Bon ma sœur à moi vraiment naza na problème il y a ba soutien bazate producteur pe azalité donc yango pe na profiter à ko lancer mbala moko message directement na bandeko yo bazolanda ngai Nous avons vraiment besoin de la contribution na bino même si vous voulez produire vous fungola mitema pona ko produire album oyo parce que na banda ki ko sala na ba propre effort mais ezaki vraiment insuffit et ko kakité
C'est pourquoi moyen à quoi enregistrer même ma chanson mususu ezate parce que ba condition ezaki moins difficile. Donc c'est pourquoi nazo senga bandeko bazolandanga comme ba producteur to ba contribuer kana musala nzambe o balingi ba contribuer ba aider évangéliste Gauthier Bokeka pour que album si là banzembu ya bien ezali pour na édification na bango augmentation ya foi na bango parce que même na kati ya nzembo yo ezana ba partie mususu na yembi Congo pene na yo na yembi pe lisusu Afrika pene na yo donc ils ont vraiment ba dédicace auto dédié makambo ebele pa nzambe alors et soukaka na chanson pene na yo te mais ezana ba chanson ebele alors ceux bande bazana besoin ba découvrir koloba pena moi mingi eza dona ngate na lingaka batu ba mona live réalité ya makambo donc na sengi bango ba soutenir vraiment musala c'est ça. Pasteur Lifoko du ciel vraiment oyo vraiment aza idole na yo vraiment donc oza vraiment idole na ye soutenir ye vraiment et que ça la bien tant ba conseil attends ba moyens financiers et que ça la ye vraiment bien pour ta ba nzembo aboye vraiment ce soutien ezate moi mobulu to comme moi kochité pour une émission na biso. Juste un mot na ba fan nyonso ba Holanda na canal Futur One ba salutation na yo mot de la fin on peut s'appeler numéro na ya contact pas ba fan o ba Holanda ba to ba soutenir yo ba meka ko contacter yo na réseaux sociaux appel normal donc bon soutenir yo vraiment on peut ce numéro na ya contact comme ça bo benga et pour na soutien pour na ba remarque pour na ba conseil. OK, numéro ya téléphone nanga ezali plus 243 81 72 18 8 42. On a répété encore. Plus 243 81 72 18 8 42. Évangéliste Gauthier Bokeka. Même na vidéo ya clip oyo botali na suka nango numéro pezo bima wana soki clip esili vraiment ekozala malamu soki bobengi ndeko na bino mpona kosoutenir musala nzambe ekende liboso donc bokozala jamais déçu. C'est ça. Moi ba salutation na yo na quelques personnes. OK, na pesi parce que bandeko bazé belé soki na lobi na tanga misusu na tika ekozala moi mobulu mais moi oyé tika na tanga kaka na pesi liboso mbote na famille Bokeka mobimba o balandi bazolandanga partout na moment oyo. Pe na pesi mbote na mama Sylvie Chiradi aza na kati ya Chicago pe na papa Harry Kadima na Canada na pesi bandeko nyonso na France na Paris partout na Afrique du Sud na monde mobimba et beaucoup plus ba chrétiens na pesi bino vraiment ba mbote bo continuer ya ko tala émission oyo pe bo consommer yango pe bo s'abonner lisusu na kati ya chaîne oyo vraiment eza chaîne oyo ezo yamba basali ya nzambe pona sali na bino vraiment ekozala bien ya ko s'abonner na kata chaîne yango que le Seigneur vraiment vous bénisse. OK, merci beaucoup. To comme juste la fin émission na biso balobi suka eleki e bandeli donc ya balobi suka nde makambu. Merci pour la confiance et fidélité. Merci pour na temps au bovana na ba poste de télévision na bino pour na kolande émission na bino canal show. Donc merci beaucoup à mon boss Dav Mubama. Papa na Davline Mubama motema sir na Betty Masengo donc baobi moi ça pembe la salutation na yo merci beaucoup à ma maman chérie que j'aime bien maman Hélène Manzanza Joël Lian maman na Cardi Kenayaku petit Dian mon petit frère propre famille en funion son appel subino ba salutation famille Manzanza donc ba bisou na bino donc on est là bino tellement et trop le long on boit quand on va tout sauter ka famille on se retrouve à la prochaine bisous bye.